bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Merci pour vous pour la télévision pour la journée pour la journée pour la Sénat bazaki na séance plénière jeudi 4 juin 2026 par honorable sénateur adopté qui loi au ezalaki autoriser ratification à protocole pour na ko éliminer commerce ya ma BP ya ba produit ya tabac. Christian Kengebeni héritier mapine mapine no détail. Sénat et République démocratique du Congo a adopté une séance plénière 4 juin 2026 projet de loi où il est autorisé ratification et protocole pour éliminer commerce illicite tout yamabe yaba produit ya tabac. Ezalaki président na honorable José Kalala Wakalala premier vice-président ya Sénat oyo asiraki intérim ya président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azwami na mission officielle plénière oyo ezwaki bongo point moko kaka na ordre du jour. Projet ya loi oyo ezalaki présenté pe défendu et paye ya ministre ya santé hygiène pe prévoyance sociale Dr Roger Kamba. Après examen pe débat ba sénateur ba procédaki na vote sur 109 membres oyo ba kontaka na chambre haute ya parlement ya République démocratique du Congo 74 sénateurs ba participaki na vote résultat etalisami ke 74 voix nde ba votaki pe 0 voix ezalaki contre pe 0 abstention soit na unanimité ba votaki projet ya loi oyo. Protocole oyo ezali adopté na égide de l'Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse ezali ko viser ko prévenir pe ko éliminer commerce ya mabe ya ba produit ya tabac mingi penza contrebande ya fabrication illégale pour la République démocratique du Congo. Ratification ya texte oyo et ko permettre pour na ko renforcer lutte contre fléau oyo pe ko protéger santé ya population pe ko sécuriser ba recette fiscale ya l'État. Projet à loi oyo ezali adopté et kotindama et paye à président de la République pour la promulgation conformément à la procédure législative en vigueur. Nanga kuna na Assemblée nationale boba ki bango bazalaki na plénière vendredi 5 juin 2026 honorable député basalaki évaluation il y a été des chaises ba voter qui peut article par article projet à loi pour na marche boursier à marché boursier na koloba ba examiner qui peut adopter qui sous article par article proposition là aux kolobela ba principes fondamentaux il y a ba marché scientifique to beta bon masolom suspendre no kikuna na ngambu ya sensap na bokambami ya DG Junior Mata basalaki jeudi 4 juin Koulana se passe clôture il y a 17 jours de formation professionnelle en faveur il y a ba veuve pe orphelin il y a ba militaire na ba policier sur place témoin événement Nadine Sona pe Christian Kengebeni elongo na Goronting. Ya formation professionnelle en faveur yaba veuve peba orpheline yaba militaire peba policier et salema kitoko kaka ndenge boza komona formation oyo et salemi na cadre ya réforme fiscale initiée et paye na yemoko mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers promulgation ya loi numéro 22/031 il y a le 15 juillet 2022 portant régime spécial ya sécurité sociale yaba agent public de l'État loi oyo et tamaki en œuvre sur
surtout à travers arrêté oyo ya 049 ezalaka signé et pas ya vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa boye bake à travers milulu oyo ba cadre ya Sensap bayaki pona kotalisa ndenge Sensap etindi bango na anzela ya directeur général na bango Junior Matamelanga le top manager pour la mise en œuvre effective ya réforme oyo et pas wapi ezalaka lancé depuis année passée na niveau ya chapiteau ya Kankokolo kuna ba formaka plus de 300 veuves P700 orphelines militaires ezalaki occasion ya kokoba initiative oyo question ya ko former ba veuve ya ba policier ba veuve ya ba militaire pena ba orpheline pour na kopesa bango moyen pour permettre bango bazala autonome na cadre ya réalisation ya ba activité na bango oyo ezalaki animé na 2 centres de formation professionnelle pendant 2 semaines mokoka na centre Sepas awa na Gombe donc ba cadre ya Sensap bazalaki ere ya koyebake ba mama oyo bayaki awa ba yekoli ba zuma yele ba kozonga na bandaku na bango bien formé surtout que formation oyo ezalaki en application à travers ba différentes parties to moni bongo ba brevet oyo ba pesaki bango ko bakisa na fond de démarrage na micro ya info lingala directeur et exploitation ya Sensap Yannick Mavita à Lobi Boye Junior Matande mutu directeur général Sensap ne atindaki biso awa poto organiser ba formation oyo esengeli pona ba profil ba maman ba veuve ainsi que ba orphelin et ba policier et ba militaire to benga ngo na mokuse ba action sociale et sanitaire action sociale et sanitaire ezali lokola complément na pension biso to pesaka Sensap azana pona ofuta ba pension ya ba retraite et ba policier et ba militaire ba okende na bandeko ba fonctionnaire ne surtout maintenant na cadre wana olia ba pension to futaka Sensap ba complétaka eloko mo to benga ba action sociale o to salaka yango mo to ganzaki ba action oyo ezali pona formation pona autonomisation ba mama pas au makasi chaque maman ameka déjà à travers formation oyo akoyokola awa na mo ndambo eloko Sensap pesa comme fond de démarrage ameka ko lancer moi oye senyi moi business oye senyi moi activité pour permettre famille na ye ba et puis maman azala occupé azala pe épanoui moko pe ya ba mama bénéficiaire atalisi esengo na ye pelo kona lobate en tout cas président de la République na kombo ya Fati Beton Chilombo na tiki pe mwasi na été maman Denise Nyakero Chilombo Chisekedi tozu formation ya Ofele na Sensap merci pour na 2 jeunes abiso junior papa junior tozu formation Ofele toyekoli ko sala ba savon toyekoli ko sala ba massacre toyekoli ko sala ba parfum en tout cas oyo toyelelo ezalaki suite fait ya suka Longonya na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na choix kitoko asala ya ko placer le top manager Junior Matamelanga na tête ya Sensap oyo azali kokumbela vraiment mosala kitoko binomoko bozali komona Sensap tous solidaires tous bénéficiaires. Parti politique Alliance de Congolais progressiste ACP na mokuse bango apetaki 4e anniversaire na bango week-end l'équipe qui honorable Montone ya participa ki na milulu oyo elongo na base na ye ya commune ya Selemba Christian Kengebe na zaki na compte ya Foningala bayaki ebele bani ya commune ya Selembao base ya honorable Maotwene oyo azali au cadre ya Alliance de Congolais progressiste ACP na mokuse bosimbake ezalaki na cadre ya milulu ya 4e anniversaire ya parti politique ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka le sénateur bosimba pe boyebake mobange na carnaval oyo ebandaki na commune ya Selembao etuluku ya batu fanfare ezali kobeta loyembo pe mabina ezalaki pona kotalisa esengo na bango pe attachement na bango epai ya honorable Maotwene dit le responsable papa Selembao
bosimba pe boyeba ke carnaval oyo objectif na yango ezalaki koaccompagner eli na bango honorable maotwene tina cathédrale Notre-Dame du Congo epai wapi messe ezalaki organisé na cadre ya 4e anniversaire ya parti politique babengi ACP ya autorité morale sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bosimba ke 4e anniversaire oyo ezali fêté na thème progrès partagé, la voie du renouveau pour un Congo uni, fort et prospère. Nyonso elekaki vraiment kitoko na sima ya cathédrale Notre-Dame du Congo carnaval et kobaki bisika na bisika et pai wapi base ya honorable maotwene batambusaki e bisika na bisika ndenge kaka bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na rythme ya fanfare loyembo pe mabina. Nyonso wana ezali kotalisa démonstration de force ya honorable maotwene dit les responsables Papa Selembao et pai wapi Alliance de Congolais progressistes ACP na mokuse et kange commune ya Selembao pe opération pas une parcelle sans ACP ezali kokoba se kokoba ba adhésion massive ezali ko continuer bana commune ya Selembao baponi na bango ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka bilembo na yango ezali komona na 4e anniversaire ya ACP ezalaki réussite moko total surtout que bana commune ya Selembao na bokambemi ya honorable maotwene dit les responsables bendele ya ACP ezali kopepa se kopepa bana nyonso ya Selembao baponi na bango ACP eloko ya kosamba ezali te bilembo ezali komonana. Nangamu na bango parti politique Union Congolaise ikona mokuse bango bakotiraki séminaire idéologique na cadre ya école du parti et Salema Kibongo na salle Véronique Akuna ya commune ya Selembao na présence ya présidence nationale Daniel Mukoko Samba. Fabrice Lundo va passer nos détails. Parti politique Union Congolaise Ikona Mukuse ba organisaki na mois ya mai 2026 séminaire idéologique pe politique na cadre ya école ya parti na siège na bango na commune ya Kasavubu. Boye clôture et salimaki pour na séminaire oyo mokolo ya samedi 30 mai 2026 bo simbake ba militant pe ba militant ba yaki ebele ba tondisaki salle Véronica na Kinshasa Selembao na quartier Cité Verte kuna boye le 30 mai 2026 nde ezalaki journée moko ya clôture ba cadre ba militant elongo na ba organe nyonso ya parti ba se mobilisaki ebele pour na ko célébrer clôture officielle ya séminaire idéologique pe politique na cadre ya école du parti. Événement oyo etalisaki présence physique oyo ezelamaki ya camarade président national professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre pe ministre économie nationale. Au total 250 cadres ba militants pe ya Union Congolaise bango balandaki formation oyo durant 4 jours. Ezalaki bongo formalité kaka ya pambate ka session oyo et permettre bango ya koyeba idéologie ya Union Congolaise ba valeur fondamentale doctrine ya institution politique nyonso oyo ezwami kuna boye pona kosala évaluation politique pe publique pe implantation ya Union Congolaise bisika nyonso na République démocratique du Congo. Objectif ezali bongo clair koyeba na kosala élite militante pe disciplinée bazala capable ya ko défendre vision ya parti na bango liboso ya ba défi nyonso. Na maloba na ye pona clôture camarade président national Daniel Mukoko Samba akumisaki ba animateur nyonso ya école du parti pona qualité ya formation oyo epesameli na ba apprenant nyonso pe akumisaki na ba apprenant pona ndenge ba disposaki ngonga na bango baye bana kozwa mate ya oyo epesamelaki bango enfin ke baye bana ko vulgariser vision ya parti tango nyonso moment ezelamaki pona journée ezalaki bongo remise officielle ba brevet ya participation boye ba betaki maboko assistance atondisamaki ne sengo makasi pona ndenge bazwaki na maboko ya camarade Daniel Mukoko Samba oyo azali président national ba attestation na bango to pe ba brevet. Les deux maladies qu'il faut chasser loin. Parce que vous ne pouvez pas être un parti qui prône l'union de tous les peuples. Cette union, c'est ce qui fera que quand nous sommes adressés des conflits et non pas des camps, quand il y a de grands enjeux pour le pays,
nous devons être unis ensemble pour réfléchir. Donc voilà le sens. Si quelqu'un vous demande l'Union congolaise, voilà la réponse qu'il faut leur donner. Pesaki bango lisusu ba kit lokola ba document de base ya parti ba pesaki bango ba statut ba règlement d'ordre intérieur nyonso wana ezali kotalisa pe ba pesaki ba module ya formation politique nyonso ezalaki distribué bosimba ke oyo ekozala lokola boussole doctrinale na bango po na ndenge bakozala efficace na terrain. Cérémonie oyo e markaki bongo suka ya formation oyo epesamelaki bango boye désormais bazali armé moralement po pe conscience na bango etiami na ndenge ya makasi po na kosala mosala ya parti na terrain. Ba cadre oyo bazali formé bazali kozongela désormais ba base na bango na fondement moko solide pe na ba outil moko efficace ya conquête po na bataille politique oyo ezali koya. Compagnie africaine d'investissement CA Azong si ba vol la destination ya Kinshasa Bunia Nadine Sona pisine ba détail. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ke bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defrote et bongo pene bozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi Kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko monango Miko Ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo chaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo chaka taba ngulu chaque jour to na somba ba balenye uta likolo to to gorger a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa Mouton ça 10 ans à bowling. Il faut moi des matchs naïe. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moi des matchs naïe. Ça 10 ans à karaté ne mouton à tamboula ka pomba. Yo, qui va yo na bête. Qui va yo ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à bowling. Attends que papa me colle à 6000 c'est qui. Il faut moi des matchs à papa. RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga ka mboka te. Soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi ba comédien, kombo na yo nani? Comment nanga mboka avec kasi misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute, mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki tina to soma mbo to banga mi binanda kumasoka. Likama le complexe scolaire Maman Pemba au élève école maternelle bazaki na visite na télé ya complexe scolaire na bango héritier mapinde mi ba détail
complexe scolaire Mama Pembade école ya fondation Nerombungu bazalaki na visite weekend eleki bakendaki kotala ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na komini ya Kisenso aiwapi formation pratique epesamaka pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba MPD pe ba école mususu ya nzinga pe ba commune mususu ba yaka wana pona koyekola bana ya maternelle bazalaki encadré kaka na encadré na bango ndenge bino moko bozali komona balekaki na atelier ya coupe couture batalaki ndenge nini mosala ezali kosalema to pe pratique balekaki pe na ya informatique atelier ya électricité pe ya mécanique kuna bazwaki explication ya ndenge na ndenge epai ya baencadré na bango oyo pe bazangaki te koposer bango quelques questions pona kotala eloko nini bango ba comprendre na passage na bango na atelier ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Bosimba pe boye bake passage ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba de kuna na atelier ezalaki vraiment eloko moko ya malonga pamba te e bakisi bango quelque chose na mituna bango nyonso baza na complexe scolaire Mama Pemba kasi na niveau ya maternelle déjà ba encadrer bazali kozwa idée ya kolakisa bango ndenge nini ba enetu ba yana bango basalaka pratique kaka na ba atelier oyo complexe scolaire Mama Pemba azana yango ba atelier ya kafu pe ya qualité basuka kiwanate bakendaki pe lisusu na complexe scolaire Mama Pemba 1 na avenue Bantandu numéro 44 et pa wapi bayaki kotala ndenge nini enseignement pe ezali kopesama ba visitaki ba bâtiment po teto yebisa bino ke complexe scolaire Mama Pemba 1 yangonde eboti complexe scolaire Mama Pemba 2 ezalaki eloko moko ya litomba ba élève ya maternelle ba ko visiter yango pona koyeba ke bango nyonso bazali kaka ensemble elekaki vraiment kitoko formation ya qualité nde ya qualité ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba MPD complexe scolaire Mama Pemba 2 ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisenso et pa wapi na niveau ya maternelle déjà ndenge bozali komona bana bazali kozwa formation de formation ya qualité supérieure. Cadre spécial PA classe pour l'organisation il y a différentes activités na binobo bakeza c'est mon le précieux hôtel les hommes vont na batapi na flat outi peine na bipa yolingi o se reposer yeba ke kuna bakoyamba kitoko Michael Bustoto ba détail Kinshasa ah oui bonta le loko engengisi tsangu yango yo le précieux hôtel bon mais ça l'a désormais na combo le cadre oyodi le précieux hôtel cadre paradisiaque netika kesika banjelu bakitaka kitoko nenengi bakisa lumière pe beauté hein moko kutu okoko confondre yango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka pour bolanga loyo wapi pardon zwa salle de fête pour na ba mariage de rêve religieux to coutumier awezo makambu ya libre mate kofelete avec le précieux hôtel histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defate esale makaselo ngula bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondimelanga Canada ekosa kurekendaka te mobange na groupe eza na poète olingo osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo le précieux hôtel zwa bachefandise bacouvert bavere na basiete ya mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili
matin awa siko bozozo ba chambre matela mosuni ya kese neti douceur ya mpose jacuzzi na pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na bino ba na mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fatia Leka restaurant mokoke baki sa logement pour la collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans l'impression telle zawabie yoka boulevard Lumumba arrêt ya batwa entre Petro Congo kaka ne bandeluana au commune panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Combine la Massina Rosa Mobimbadi. Le pression hôtel l'XP les kakaboete conforme à Kassiboye bon l'embeseke nyonso kaka pour la conséquence ba congolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Poto balonga pour la balle nous a produit plus ngolo kokomela ngo pisaka santé ya kitoko na vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimba kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Vous allez communiquer nécrologique, vous allez leur tourner en haut. Ba famille Alomo, Butovoka, Magongo, bazali na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe baebani na bango nyonso liwa ya papa na bango na kombo ya Jean Bedel Alomo oyo akufaki wuta le 27 mai 2026. Programme ya matanga ezali boy. Samedi 6 juin 2026 na ngonga ya 19h30 veye montoire ekosala mabongo na résidence familiale oyo ezwami na avenue Bokuma numéro 29 na Matonge na commune ya Kalamu. Et mokolo ya dimanche 7 juin 2026 na ngonga ya 8h juste levé du corps na morgue ya Ngiringiri ou na exposition na résidence familiale. Et na ngonga ya 10h dépôt de gerbe de fleurs et ba témoignage ya ndenge na ndenge. Na ngonga ya 11h juste levé du corps pour na bokundami na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. P na 15h juste bain de consolation na résidence familiale. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaki papa Jean Bedel Alomo. Si je suis fidèle à la mission. Zaki bele po na kola na phone ngala journal pour la voix que vous super na merci les gars hunting ya Zaki na sima caméra héritier m'opinion ma sponsor qui journal montage c'est que pas Christian kenge beninga no tout ce rendez-vous miko Zaki ko au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.